Au fait, sœur Mami, Baninu, oh, nakanisa qui te vivre pendant 28 ans. Nakanisa qui te bota na yeba na 4. Jennifer, Perrine, na ba mapasa. C'était pas ça, au contraire. Viba matata na biso ka ndenge zalaki ko salama. Na proposaka ye to sala ba ADN ya bana wana. Azalaka fou furieuse, folle furieuse plutôt. Alingaka te mais na pression andimaka. To salaka ba test ADN ya bana wana 4. Jennifer, Perrine na ba mapasa. Et yaki ko se révélé que Jennifer ADN ezalaki yangaite. Perrine également ezalaki yangaite. Ba ADN e concordaki na yangai ezalaki ya ba mapasa. Na pression na tiaki ye. Aye kondimaki Jennifer papa na ye Feli Mbala. Oyo azwa kombo ya beau frère ne Lungwana abwakela na poto. Donc asalaka yango pona ko préserver musala ya yana et Jackson, croyant que peut-être ce qui a boyi ko bimana Feli a ko perdre musala yana ya ko perdre musala ba kolongola ye. Donc azalaki na pression na famille wana jusqu'à ce que Sedaki akomaka ne ko bimana Feli. Tina ndenge babotaka Jennifer nga nazo kanisa Jennifer azalaka ya ngai nzoka nde azalaka ya Feli. Donc en ce jour nde nazo yebisa yo Jennifer aza ko changer kombo akoma bongo Jennifer Mbala ou bien Jennifer Lungwana ndeka bango ba kolinga. Donc ya mibale nzoka nde ko bota susu mwana mibale na Alain moko boye Alain Dimanja Ochudi na yebi ete soko azalaka wapi soki pe copain na ye o ya Belgique o azalaki ko ya na yebi te certainement ye lokola azako ya souvent ya botama na 98 ye Perrine. Donc aye ko révéler ngai ke azalaka mwana ya Alain Dimanja Ochudi. Donc et sali que donc Perrine il pas ko changer combo dans les jours et mois à venir. Aolongola combo na ngai ya Luyola. Comme bongo Perrine Dimanja Ochudi. Donc pour na papa na ye Alain. Donc yé moko maman na bango alobaki relaxa bango papa na bango pona ba tiaka susu nini te epai na ngai ba tiaka ngai pression te to makama mususu kenga papa na bango. Donc ba papa na bango ba yebani Feli Mbala Lungwana ou Alain nani papa na Jennifer ou bien Alain Dimanja Ochudi papa na Perrine. Donc c'était grave. Donc on a vivre nango malgré ça to bombi yango to zayi ko vivre pour na lingaki mwasi na ngai. Bon, c'est comme ça tant on a fou d'amour et puis on a peut-être quelque part bloqué bakanga yo okoye ba iloko te loko ayemo ko mwasi na ngapende ngazala ki amvuté. Mais na sepela ki lokola ba mapasa baza ba na ngai preuve pour laquelle Perrine Jennifer a finganga na ndenge ya mukete nga so nazalaka tata na ye Jennifer ko ye ko finganga ndenge wana te pona mama na ye mutatinda ye finga ye déjà zane kutu tata na yo te aye biango. Donc Jennifer a finganga lobi na ngana oublier na vie na ye na oublier moi na botaki. Donc on a considéré ka yete na vie na ye na déjà nazalaka pe moi na yete na aktaki yango et puis voilà. Oya mibale vika ba matata ndenge bimaki ta onka ba bimia wa atindaki Perrine aye ko menacer nga na ndaku abetanga makofi misatu na mutu abambanga coupe na tanga makila afinganga fils de pite à 10 reprises et puis akenda parce que Jason a sentira kangai moyena na simba Perrine ezate vi mwana o ya 20 ans na âge ya ngai. Donc force ezandenge moko susute donc nakokaka ko sala eloko te. Donc abeti ti ndenga sisaki akena ye. Donc epa iwana pe na conclure ki ke mwana wana paza ya ngate donc ndeka mama na yebisaki ekende ko beta ye et puis neve na ngai roli abenga ye alobi na yo ko beta yo epa yo kota libala na copain na yo depuis 2019 kutu tonton Gabi ayebaka te soki ba mapasa te mutu bayebisaka bazali kokosa ye kaka ke ozalaka na chambre lokola ye moya kota na chambre bana ezate. Donc moyen atala yo ezate jusqu'à ce que jour moko azwaki CP aye omona penza ke Perrine azalaka na ndako te ba mapasa baye koyebisaka kota libala atuni mama na bango elongeza yaki na se tout ça parce que azalaki na ye mwana ngate donc na kokoyi kolobelo kote à suivre.